Bonsoir, 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 bonsoir. Mbote mingi na bien surtout ba bolinga maman Elianitu na pesi bino ba mbote ba ebwe ma vimpi moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bande kona boza bien. Boni ba santé, est-ce que kimi ezali tout va bien? De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimi ezali. Ba bino maman Elianitu naza toujours na kati ya mboka Congo ndenge boyebi ke mikolo ngai obe na kati ya mboka Congo naza na ngana Congo Kinshasa na mboka na biso na mboka ya ba koko voilà ngana bilo tumesana boye ko vivre ka boye merci mingi na biso surtout ba bolinga mameli ya nitu obo disposateur na bino pona kotala to pona koyoka ngana pesi bino vraiment merci beaucoup ngana za awa na kini na biso merci na ndebo partager ba émission ngana za na Kinshasa bozo mona za appartement eska wapi maman Elia nitu aza ko vanda nazo vanda awa appartement yango yo naza vraiment en plein boulevard ya bozo mona mitukezo leka pour naza vraiment na boulevard penza bongo penza na ba soza mutakanda kotala ngate po okosepela na yo na ngai te o sokozo mutakanda il faut pas me regarder parce que okosepela na ngai te voilà oyo eza image za ya butu toza pokwa toza pokwa ndenge toza boyo toza pokwa te mais toza butu wana sikoyo na kangi fenêtre wana kangi fenêtre makolo ekomi nga na nzela lokola makolo ezanga na nzela sikoyo mosala ekomi ya kosala nini kobongisa makolo ezanga na nzela mosala ekomi ya kobongisa mpona kozonga na kati ya mboka ya Paris France mosala ekomi ya kobongisa biloko ya kosomba bambisi ya kosala boye ya kosala boendengi kaka tomesana kosala tango toyaka Congo retour na biso esenga toujours bongisa esoma mbisi na baki mbalo yo kosoma mbisi ya kokauka te mbisi ya kokauka mbalo yo okozwa ngai te mbalo na kosoma kaka mbisi ya mai pour mon 85 mbisi ya kokakeza kotonda na congélateur donc je n'ai pas besoin awa ba na nga bango eyo bomoni mona osela ngai o to bengaka o nini chilwa Chilwa beni lumba ezaka boye na banzete ne bo mona wasa lumba na ingénieur na ngai wana sala ba montage Jérôme Bouyi honorable grand caméraman na bombi segele na koyebisa bino te soki bo mona mutu nde bo mona wana GG ça va wa boela kanye Jérôme Bouiwa boela kani et voilà kalate na okendo kabona na bana nazozonga awa sikoyo tokoti na kati ya cuisine yango nde bomoni azana mi-cœur la femme forte awa mi-cœur azosalela ngai abongisa nga po makolo eza déjà na nzela mi-cœur. Bonjour ma chérie. Mika fatigué hier chez madame la ministre Zakindeli Ekeye zongi. Mika na zongi na butemo ya ruina. Champagne ekeye zongi. Madame la ministre Zamba pambo ayo. Zamba pambo le makasi. Batika pardon. Batunae. Madame la ministre, Maman Antoinette Samba Kalambaya. Voilà. Est-ce que tu as mis Chabou, mi-cœur, Azo Sela Ngai. Jérôme Bouy, où tu as les miens s'il te plaît? Awa. Mi-cœur aza kosa elangai légumes oto bengi na oza na bite kuteko oza bite kuteko on prend la main à moto et puis on tient un sachet à congélation sur la congélation pour bien pour ébébaté tant on a la mango kozala peka vert voilà ndenge bomoni wana mi-cœur azo bongisa encore ya bino awa koza makasi direction kala mayi ya moto ouais
Voilà. Namoni bandunde eza ebele awa. Pona biso bino ngai makolo ekomi na nzela. Bandunde eza ebele miki ola kisa na bandunde mosusu toza nango awa. Awa toza na épinard. Awa toza na fumbwa. Épinard po kobongosela nango sa ngondele. Épinard po kochoko na moto. Sikoyo mikia opo chona ma moto et puis après on l'excellent moto na kitolo o babolia babolaka no chopeka na maya moto après na tonga basashi matembele mfumbwa pe ya moyo bomoni mfumbwa ngabumani nanga zalaka chi yuko na beza chi bo abala chi akobika chi shwe zati akomika ka to sai ngomba nanga za embadi bana nanga za embadi boyiba embadi baba tu ya mfumbwa oyo eza makaya bo babe yango to nini o makaya babe nyango Kongo sika o na kolia na famille du cœur bomoko makaya bo Kongo sika ça on va manger avec ma famille du cœur bomoko mfumbwa penza na somi mfumbwa nanga ebele somi mfumbwa ebele ngata na yakala sa ba course nanga ya ba biloko na ngai miki wala kisana kuna ndembi na moni ndembi kuna ya likambo céleri céleri yango wana ndembi moni boka ndembi ndembi oso gishasa mais kata kata unta na sachet ndembi ninge ezala bobi ngalinga ndembi mingi na ninga kolama na ndembi ezo kata makata manango ezo kota nango na sachet awa sikoyo toza na matembele po zo babola kati matembele peza ka ko babola kaka bukani nango ici pona memango ezala bien na boye kende ko fionoka on a tosala ngo boye matembele pe ababo ochongo mai eboti mai nango yango moko sinon kande pesa libesi esili bela te et tukate voilà ababoli matembele bino bomona ka tonga na osala nini na kolamba matembele mi cœur babi bambisi ya papa Mbisa mbisi mi cœur voilà makolo eza na nzela kala mingi te mamani tazozonga na mboka na eska azalaka na France babi lengela libala ya saka na mbisi balobi lengela libala lengela mobali ya bien manger c'est le début du bonheur botala mbisi mopongo aza sika bomona makila na yene balobi kotona mususu voilà mbisi eyo mopongo ya sika mbisi lokwa ngando boye oya mususu somba kika moko mikio mikio mbisi munene lokwa ngando mboto paza lakisa nani on est mon pongo ok mon pongo bon temps quoi t'as céleri oyo mamelo ko tozenka nini oyo mboto voilà bomoni mboto ye wana oyo mboto balobi lengela libumwa chéri na yo lengela libumwa papa botala kabambi ya mboto botala mompongo munene lokola ngando na mboto epai esili ka bambisa monso mengo d'accord ok voilà bambisi nanga na ozonga nanga yango oyo oyo nasombeli papa oyo mobali mpenza soko azoli wasa donc elonga mibimba boye okata yango kena mibimba boye te mais mibimba boye bien pola na glacière bien te madame ko mbisi mobimba lokwa ngando azala kitoko moko te aza kitoko makasi voilà ce que ozokate sikoyo bien nde okate voilà ndenge bomoni nga nazobongisa babi bongisa libala na yo ndeko lengela libala bongisa libala nayaki voyage retour na nga yango oyo bongisa biloko
Na mona koza na plan de travail mon côté. Eh zela. Oh wakati munene. Mwende eleli pe ya papa. Papa lia mingi te soko kati munene atiki akulia sute. Amona lia sute. Bakisa mwa mke voli. Yo kwa lia penza mingi te Na mekana kokate. Mekana no? Akata ni na hete. Il y a l'air de l'été. C'est comme ce qui au PC à mon ennemi. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Eye nini lisusu e Toronto City VIP de Maluku eye lisusu e banaki bana braza pe partout na mokili mobimba Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo ndeko papa ndeko mama mwana poto olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia olingi opema malamu Toronto City VIP de Maluku eye wana po na bino ezali koteka mabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya pamba wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku et ça te zoteka ba espace kitoko. Nous a 5 minutes. Yamai Atuni Galalo bansa mutema. Yoko koma place aux ndenge nini. Yeah! Tolonga. Kolonga place Lazare. Fiomo la presse. To passo la zela. Talangai uninga. Mama mukie menafanika wana 20 sur 20. Olingi oliambisi ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku eza simple. Benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia. Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout. Voilà. Wabilo mameli ya nitu makolo ekomi na nzela. Makolo ekomi na nzela. Boy po congeler bien po taper bien na nini hein. Eko taper na glacière.
Ouais, t'as mon nene. Eh, maman. Ah ouais? Voilà, ça va. Heureusement, Pembe, il y a une chose à moi. Eh, mais il y a ma casse, quoi. Comment est-ce que ça? Après, il y a partie d'âme. Eh, d'âme, peut être que non. Eh, ça va, il y a mon lait. Ça y est, mon week-end. Maintenant, il y a santé, tu m'as l'air bien. Ouais, c'est bleu à bout. Ah ouais? Diminuer d'âme. Diminuer, hein? Ah ouais, quoi, on est en tout cas. Les poissons de chez nous. Les poissons de chez nous. On a plein de travail, mon connaît. Eh, Miki rakati mbisi bandeko mbisi anso munene wa. Miki rakati mbisi. Rakati yango pour congeler bien. Akende bien nakati. Sinon tu sois très mobimba. Anga congeler bien té. Et on a salé mon. Ouais. On tient au scoop. Nakati on a parlé. Ah, so kamate, hein? Té. So asokwami tamo ke kuna gwesi Gwesi la eh. Vome azaka na makia na yewana tamo keka obimisi osokoli azaka na kuna yewana. OK. Voilà. Voilà bon on dit ici hein. Bon les travailleurs na bino na lame. On va le faire bien. En tout cas tu vas pas congeler. Aza bien na kati atanga glace. Ça a été bien. Azaka na sachet wana moko. Bien, pour faire la sachet mais azala a ko Mais au miche pour le miche na sachet on bala monte. Mais sinon te soka saka na mo kabole soute. Faut comprendre ton akata musala hein. Miki rabonsela nga po. Moko le komi na nzela. Bientôt c'est le départ hein. Bientôt c'est le départ. Miki rabonsela nga. Hein? Ok, d'accord. Et voilà. En tout cas, Miki va continuer au sala. Bientôt, c'est le départ. C'est le départ bientôt. On a Miki va bongisa. Ponga kala mingi te makolo. Eza, nanzela. Ngai makolo komi na nzela mingi te dans pas longtemps. Air France na biso to leka otiki sumsuku na nini mais yake kama mbimba bongo mpo ye azana énorme te lokola wana mususu hein yake na bongo azana énorme te OK. Et voilà, car ndenge na utula kisabino nde tobi bomoni ka mbisi nde omoni mbisi wana. Mbisi na wana zo bongisa makolo ezana nzela Miki ra bongisela nga mbisi. Bandunda na ngai o ndembi. Yango o céleri tala liboka ndembi. Ndembi na ngai yango o céleri na ngai yango bitekuteku yango bababole wana moto épinard oyo. Bakobabola yango pe épinard ekendela makayabo babengi yango Congo ya sika. Congo ya sika awa matembele na ngai matembele bank matembele na ngai yango yo awa nazana mfumbwa donc makolo ezana nzela oyo ezali oyo c'est bilolo oyo eza bilolo voilà mambinzo pe ezana ngo. Merci beaucoup. Donc on se dit à tout à l'heure. Tant peu bloqué kolamba bambo moi na bino mo pe boyebi tant oza pa na ngakuna on a kolamba biloko boko salini boko mona biloko ngota on a kosala ngona za pena auto bengi bomoni baza ko dongola o lumba
lumba pe yango ya sika ya frère yango. Voilà, lumba nanga ngwana donc biloko na ngai tonka na zokoma na pemi nanu na ndako moyena bima na kesa ba course boezate au moins na sina maki biloko nanga. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalisa. Kumuna nzamba ndi beshani bana betu bonsi ba gros bisous. Bye bye.